C'est vrai, tusili kosanzula yawe. Nakati na kosanzula yawe tuli izanga gate. To nakati na kosanzula yawe isinga makaiti mutuame ko comprendre volonté na tata. Mais kotala nakati bakanti tutu yembawa. Izana kanti musutu yembi basabula kina kala pe bayangela ki bamomia. Lelo yonkolo apesi biso lisi kwa euti na mboka na tata. Amen gota. Amen. Pourquoi ka bato basakola kala bayangela bamomia? E miangu ongona nini kaka miangu yaka? To miangu elingo la kisani. To kosakola ezani. Bigota amen. Amen. Parce que tout le monde kosakola ezali makamaye na kati na nzoto ya mutu. Ya yena manifestation atie na nzoto ya mutu esengele manifester. Kosakola tomoni ndenge mutu akeko yekola kwa bima médecin, mutu akeko yekola kwa bima ingénieur. Bigota amen. Amen. Mutu abenga ma ingénieur sabi tala ya musala ya zosala. Mais tu yembi basakola kina kala pe bayangela bamumia. Pona nini bato basakola ka bayangela bamumia. E miang pona nini landa kaka basakoli. So totali miang ngone pe landa pe pona nini. Bigota amen. Amen. Ezanga terme so di manakati wana nde tozomona ezolukande miang. Miang ezali mabe, miang ezali musala ya satan, miang ezali musala ya mwili. Me basakoli ezali mutoyo ya watiele mbona ye utakubotama. Tangu ya watiele mbona ye miango kwa kubundisa ilimbuza kati na ye. Amen bota. Amen. Ndo moni tuembi na Job 7 kolo nazana kati na ye. Kati na mukili. Mukili nini ezana kati na tumba nzoto eza kubundisama. Nzoto ezana tourbillon, nzoto ezana kokoso. Abi kati na mukilo nazali lokola musala yote. Ndeke komona terme miango mukalobi te na musala bazobundisa ngai. Na musala bazolinga ngai te. O na kati na terme miango ezapena ba fleur yawe abetaki katikati na mukili. Bigota amen. Amen. Mutabomona miango musulo kola bandoki, mutabomona miango musulo kola bayinie, mutabomona miango musulo kola bazosotelete, miango musulo za provoquer na mutuyemo. Ona nini? Israël ko bimana bamona kati Egypte, bazalai kana discussion et pas la Moïse. Bazalai ka ko discuter kaka ko kakola maloba Moïse. Mais ba pleron fwe ye ko beta Moïse et ko beta Pharaon ko atika Israël. Israël première. Lokola ba grenu, lokola mabanga. Bigota amen. Amen. O ba bengi ba fleuron et ya tapé et beti na kati na monde entier. Neto moneki lokola coronavirus ezali mian o yaki à travers batelemeli na kokakola parole. Ndomo na kati na makomi na suka livre bakomi olongola te pe kobatisa te. Bigota amen. Amen. Tomoni pe na basali nyonso batumisamaki na basali nyonso bazali na mikakatano pe kolo asalelaki bango. Lokola Jean-Baptiste. Mais yazalai kaka kosakola samalam. Yazalai kaka kotelisa batu babongola mitema. Yazalai kotelisa batu boyei na Kristo. Mais bayangila kemia. Ipa ya Herode ne Herodias. Otanga e kotelime na bango na mabe wana ipa mosakoli droiti ipa ya roi ikomi mianga. Bigota amen. Oh amen bota. Amen. Tango komi mianga suka na ngobe ko kangaye bakati kingo. Tango bakata kingo nde mianga zu place. Mais volontaire tata lokola mataki na tueli esenga kete abo mama. Oya kite poro kokukisa mukana yao. Mais poro kokukisa mukana yao kaka tango ya zalaki na vérité. Vérité wana nde lukaki makamba. Vérité ya nde lukaki ba problème. Ya momoni mutolo baka vérité ba yina kai. Mutolo baka vérité ba tonga kai. Ndeto komona mapende to benyi mia. Mikakata ndeto benyi mia. Ba malade ndeto benyi mia. Ba fleuron ndeto benyi mia.
fleuron mususu ya kobeta eye po libérer libota na ye. Libota amen. Amen. Coronavirus eyaki plutôt yeba basambeli bazawa. Tout le monde bakangaki d'église. Nata coronavirus mutu mota te musaki musapal bakinga na za pasteur. Même na bamboko tozali, même na basankuru, même na niveau Kinshasa. Amen bota. Amen. Mais partout il y a ensemble et bande kosala musala na ndenge singili. Oh, combien de personnes bakende na niveau justice kufunda basala liloba, même na basankuru tozali, même na niveau Kinshasa, partout dans le monde. Mais liloba porte ezalaki ouvert. Mais pourquoi il y a kobeta fleurowana? Parce que ezalaki église ya liboso o bat bayebi etorse mariage mibali na mibali babalana basi na basi babalana muto balana nyama abomination. On a kati abomination ya kana fleuro pe kobeta. Pona ni na kanti mstoyembi tala ya kobebisa muki. Akwesi yango pamba. Akola ndeko palanga so bafandi wana. Ikozala banganga, ikozala muumbu na kolumwasi na ye. Ikozala musombi na mudefisi. Ikozala muteki na musombi. Ibota amen. Amen. Pona nini ezali flero o yawe akoya kubeta. Metabi ya ebeta ka flero batina mukibamona kamabe. Oko mona kana kata tremblement de la terre isalemi bat bakufi. Oko mona volcan eye ebimi bat bakufi. Meza flero ya wabe. Pona mboka nyos soki mabe koti mingi, soki mabe ikani ya ka kobe. Sodome na Gomorrhe, eza flero. Eza miam. Parce que bango bakotaki abomination. Bat bazobala na banyama. Muto zobala na meme, muto bala na ntaba, muto bala na mbwa, mibali na mibali bazobala na ya yo kikanda ngaye kotinda ba messager. Kama tindi ba messager ba eko beta, fleur beta mi bat makufi. Mais azuka ka mukona. Ibota amen. Amen. O amen bota. Amen. Ya homoni na kati ya kotinda ba ponami ya watalaka. Esika niza na mbeba. Bat bakoto mboka mai ye bomi bat na Congo. Mais peut-être marche ça mabe. Tant mabe bandiko yika na tant mabe bandio kota bat mazoba su droiture te. Nde yawo yaka kobeta fleur. Sala ka effort. Ya momo na mabe nyos oye yaka omona ka bandukite. Ibota amen. Difficulté ye la kayo, mikakatone ye la kayo, miangwe ye la kayo, kotala kanang bato quartier te. Tala petambo, nazo tambola ndenge nini. Tala pelubelu, nazo loba ndenge nini. Fleuron mseko ya peut-être batali si mutu, tambola malamu, zala boye, osala ka boete, me mutu aboye ko tambola malamu, atambola mabe. Fleuron ko yako beta ye. Yako yako chatiye. Tangu yako chatiye ye, ekolukezo nzela nzela. Yamomoni ya lobiete Israël azali mwana na liboso, alingaka ye, ata beta kaye. Eza pona kuina ete, mais eza pona kozongisa na nzela. Sa grandeur pa yena makamboy. Aye pa yina batute, aye pa bundisa batute na basala liluba, na banima liluba, bango baye uniquement kolakisa volonté na yaou, osala mukano na tata, bat na mukili basala ki mukano na bat. 4 heures bondela kanzam, 4 heures banda koloba, 4 heures banda kosenga nzam, 5 heures 3 heures banda kosenga panzam. Mais liloba eya lobi lala kola koya kolakisa makam. Lala kola koya na bandoto, lala kola koya na ba vision. Amen bota. Mais batam kili batanga kite makomi wana ndenge bakomaki yango. Ete na kat na kolala nde kola koya na force na ye pona kolakisa. Mais ayaka po bomu mutulolene ikolo na mbe. Mais bato bakoloba te pona ni bango bazalaka boye. Ya omoni Christ de Nazareth batuna kiye. Pourquoi biso tozo sukola maboko? Mais yo na ba discipline bozo sukola maboko te. Réponse à Christ zalaki mutu bino bozo lukaza kat na bato nazala bango. Mukolo mutu akolo ndako akolo kat na bango nde kozala mukolo ba sukola maboko. Amen bota. Ne mo peli luba. Liyo bana mukili bango na compliqué.
Pourquoi Yahweh atindaki Samson? Mais na kata Samson tchaki bwana na ye. Mais balukai ka ko détruire ka Samson. Mais tant bakata ke suki, ba ko détruire force na Yahweh. Bakangi, ba manipuler ndenge basalaki, ba torturaki. Mais tant suki yaki bimaki, balobi Samson akufaki na peuple ebele na 4-4 na ye. Salaka est fort. Comprendre. Miam muso yaka bitumbe yaka pe kitsa puissance divine. Ibota amen. Amen. Ya mwana tembi na kata kantiki. Oya koyanga nyangu. Pona ko bebisa. Liloba na Yahweh. Abi azali ko bumsa tangu na epamba. Azali ko lekisa ngonga na epamba. O balobi mukili bazali ko luka ko bebisa liloba na yo. Mukili bazali ko luka ko bumsa liloba na yo. Yawe nzamu na momoyi batela libota na yo. Awa na se. Amen bota. Amen. Oye pas bat maza koluka obumisa lilo. Tang ba combattre mwana liloba. Tang bazoyi na mwana liloba ba combattre liloba. Tang bazo tsholo makambo basale bazote ba combattre. Même voix na bandini. O bandini tang bazala ka discussion tang bazo lakisa, discussion tang bazote ya obimi les gens mutsholo. Amen bota. Amen. Pour Moïse Pezalaki, Azak orienté, on a besoin de discuter. On a tous Zalaki to bandé pour Liabo. Moutuna Mukile Sengela Kende, place Mako Kate Manzoloko, place Mako Pakole Mafuta, place Mako Sifike Lamba, place Mako Pese Mubeko, mais Moutani liberté. Au Christ de Nazareth, Ayaki pour la liberté. Sa grandeur, Ayaki pour la liberté. Moutouala la Randa, Assemblée Nzambe la Kimia. Amen bota. Amen. Yango moni atabadim ezalakata offrande ezamaka bakitunga te toyembela ka pe mbongo te tochaka bakanti pona ba mbongo te balekisaka pe kitunga liboso te mena mukili kaka baluki mutu azoluka $100 na mukili batelmisika mutu $200 na mukili bapointe na kopesa $100 mais oyo eza ya bwania ya kimia bat bazala na difficulté yango baposer na kati ya makomi nzela malamu izala kapasi pona kolanda nzela malamu izala ketumba minzela mabe tala izana fwa munene bat bazolanda minzela malamu izana mikakatano izana difficulté yango eza muke mais ceux qui mutahiki mpiko ako se retrouver na Rome DC. Amen bota. Ndomo ni Christ apesa lisese alobi eza pasi pona chamo akote na libiso atonga aleka tala punda ndenga za munene pe libiso atonga balobi eza malamu eza sengo mutuna koyika piko na pasi akose retrouver liboso zela nyonso zela mikakatano zela nyonso zela mitungisami kotungisama nyonso ezalaka na victoire. Amen bota. Kozala tozo salika na comprendre te mikolo na lembi na comprendre te ona zo sala zo simbate te yo yikaka kampiko o babito yikampiko ndeko na ngai yaka nitoyi kampiko na kolanda liloba oyo boye Yesu bakomona mboka na Nzambe te batutu bacholi oya bazochola moyibo batutu bazibike bamemine d'église bazolakisa batu bakomona misu na tata te parce que baye ko pénaliser batu moye ba se retrouver na Rome DC ezate. Amen bota. Batutu bakene d'église bazu ba dessin bazu bilongi ya batu ba dessin yango bakutika la ko se retrouver na misu na tata te parce que yawa lingaka bongo te parce que ya boyaka basala concordance na yena moto oya watelemela ki le début tango azopesa Moïse loi abi basambele kifote et tout le monde avec église va tchelike ibota mais bamsu va tchelike côté mais basuma photo va tchelike église ils abomination bamsu va tchelike côté basu image andeki bache bamsu basu image ya poisson bache bamsu basu image ya nyama bache oh l'agneau va kende coucher na temple te l'agneau va bomaki ye l'agneau va salake mabe ye pakufaki akana kosikola bat tango asikoli batwana nde apesi bat liberté zala na liberté. Amen bota. Na musala zala na liberté na église zala na liberté na ndako zala na liberté sala likambo eza na fond du cœur na yo ko ba yike basali peut-être azosala pas prouver bat azosala po yokisa batu pasi azosala po yokisa batu soni o nasuka soni wana ezongaka na mutu moko ya omoni jugement na yawo ekokanga mutu na mutu
na maye asalaki omoni jugement na yao eyokanga mutu na kati na etamboli na ye eyekanga mutu na kati na elobeli na ye nde batalisaka ete kosakola kote yango eza royaume de se te ezali kotosa mpe kosala mokano na tata amen bota yango moni meme bamilitaire vrai bon militaire oyo ayebi règlement atambolaka na mobeko ya bamilitaire me oyo akotambola na mobeko nyamunyamu nongunu bakangaka ye sala mpe fort kobunga kokwea ezalakise te kobunga ezala mololo te kobunga na basambeli mutu po ayoka pasi yango moni na kala na kobunga bato andayoka pasi ake azwi meme atumbi ake azwi ntaba atumbi ake azwi ngombe atumbi mpona nini ezosala epasi parceke soki ye atali grandeur ya mabe asali akoyeba nde kobika te amen bota me pense ezalaki ete ntango tozotumba ntango tozosala wana kolo azoyamba non kolo abandeki koyamba mbeka wana te yango moni ntango ya babalansaki na tour nowe babimi aye kotumba yawa regrete ayoki pasi abi motema motuta kobotama eza mabe mpona nini mutu napekisaki likambo koboma tema ye kobo bolokolo bomi ndoboni batamukili bavandi oyo ayebisaki nowe balia mutu alobi na kanda nyonso makambo ezalaki ayo te me lokolo tomboki zwa yango kasi amen bota soki bapesi likambo na kanda yebaki eza malamu te oyo meme na kriste bato balobi te na kati na kriste abimisaki bambisi abimisaki bapoisson eutaki epa kriste ye ayebisaki mbokende liboso boluka esika kolala parceke ape eloko kolisa te me na kotambola kuna mutu mosusu abimisi poisson mutu mosusu abimisi mapu nde bazongoki epa na kriste amen bota ezalaki volonté ya kriste ebimaki na poshe ya kriste ebimaki na poshe ya bato mpona kolakisa ete bato na mokili ntango bango bazolanda makambo ya nzambe bavandika na mosulu bavandika na chair bavandika na nzoto yango moni mutu akende eglise abala yango moni mutu akoluka eglise abota yango moni mutu akoluka eglise avoyage me biloko nyonso na liloba koya na yango te parceke eza biloko pamba ekoleka eza biloko ya se na mokili nde roi salomo alobaki vanité de vanité amen bota ata ozwa yango ekotikala awa leba tesi loba yaka kaka mpona bokonza likolo kobota eza matabisi libala eza matabisi kozwa eza matabisi misala eza matabisi nyonso na ye abongisi yango utakala na destination ya moto ete okozwa okobala okobota okotambola programme nyonso ya basalaki destination na yo okokokisama yango ava yo longo na kati na mikili me mutu ake na eglise nzambe voyage na ngai nzambe voyage na yo na Rome de eza na voyage libota men nzambe nazobota te nzambe yokelanga tuna na bokonza likolo mwana mutu azalaka te libota men na bokonza likolo ndeko mutu azalaka te kuna ezaka baange yango moni toyeba toye na kantike sa grandeur aye koyembisa biso mosusu toyembela yawe toyembo na sika mpe lisanjoli kosanjola ye na ndelo na mokili bino bokokitaka kino na mai na monana suwa sa grandeur to suwa nzambe ezalaki nini mutu abanda kosanjola ye mutu abanda kokumisa ye ntango mutu azokumisa nzambe azorepondre ye aza na problème ya kobota aza na problème ya libala aza na problème ya mosala aza na mitungisano ezotungisa ye e azobela azolala bien te wana yo ntango yosanjola ye nde kimia mpe ezokota katikati na yo nde omoni bapesaki kuna na makomi koyemba ezali kosambela mbala mibale oyo wapi na liloba koyemba nde baange bayaka mpe koakompanye biso salaka effort mutu baange bazokoakompanye mpe na kantike ya likolo nzembo ya mutu te nzembo ya pense te sala effort comprendre sosola liloba biti ezali ete tolongo na mabe biti ezali ete sa grandeur aye kolakisa biso mabe ezali malamu te mabe nde eza satan malamu nde eza yawe tofokalize tovanda na malamu tolongo na mabe amen libota o libota amen mutu azofokalize na mabe ezalaka mpe mabe po abi mutu mabe mutu ya mosala mabe akufaka ye na misala na ye ntango ye akufi na mabe na ye na misala na ye ezokufa libota amen yango monene meme na cimetière okoyoka mutu azalaki malamu ndenge azalaki mutu mo malamu me mutu mabe oyo azalaki mabe
Ye vraiment abande ko linga batute. Ye vraiment abande ko sepena batute. Ça l'effort, focaliser na ko malamu. Ça l'effort, mi senzera butu moy, sala malamu. Mi batela ko batu basala ki mabe na kata makomi bakweki na mabe. Libota amen. Amen. Batu basala ki malamu bazala na victoire. Sala Paul, onzamba ponaye. Thomas Paul. Onzamba pone kana mabe abande ko continuer. Mais ya ko frapper aye ko yebise lo mona mabe banda ko sala malamu. Ya tuni yonan abinganza. Batu babundisa yo. Bitumbo zalaka nango obanga te mukolo moko kosila. Libota amen. Amen. Mikagatan o zalaka nango mukolo moko histoire ne kosila. Mais mabe yo zalaka nango mabe yo salaka etambolo tambolaka mabe bundanaka butu moy olungu na mabe. O oyebite tani oya koya. Soki ya kutona mabe okozala wapi? Est-ce que vous se retrouvez? Tomo parle lo biyo nani ngana sonyo kolona sensi. Nzamba lobi ozonyo kolanga tango zobuma basakoli ozonyo kolanga tango zoboye obuma bati mega kosale foro bongo la mutema melelo tala bandroit tout batie bikeko bandroit tout batie ba photo bandroit tout ba détourner penser na tata c'est que na bato bazola kisa bango c'est que na bikeko c'est que na bandimi moya ba mona misu na yawe ezate amen bota liloba e ko telemela mabe liloba e ko orienter nzela tango yango zo orienter nzela zonga ba pena nzela tala Paul a se retrouvaki abongoli mutema tango abongoli ki mutema ko la pese charge ona kati kolo tango pese ke charge atambola ki sero charge wana akamata ki pe bitu omona comme na Rome bazotuni ezayo mutondo bando yazo mikana po bongo basal na nzambe yo ndio so yale loko kosakola sang malamu ne babenga ki apôtre de païen pamba te so ko zotambola mabe un jour tango bongo la mutema ukozana difficulté na makamnyo so salaki amen amen o amen gota amen ata bato bazala te ngana ko bala te ngana via mubulu oyo kuna mukoloko yako kwena mabe na kata libala banzela nyoso kindeki bifungwana sale fort undana sale fort mi batela sale fort kima mabe sale fort zalana droitira liloba lilobezo lukamalam lilobezo lukamabete lilobeboy mabe lilobeboy satan lilobeboy makamnyo samulili elingeti batbazala na orientation ya malam ndomoni sa grandeur ateba sakoli ateba tei atindi bango partout bakende kolakisa batunze nzela amen bota amen nzela waneza malam nzela neza mabete jamais koyoka musala liloba atindika mutu akena mabe jamais koyoka musala liloba mutu asali mabe abetele maboko akozongisa na nzela akwebise longo na ngabo mabe yo pe mutu babundisa kolemba te yo pe mutu ozana mikakatano kolemba te yo pe mutu ozana ba difficulté kolemba te yo pe mutu ozana malade kolemba te ikampiko landa kaka liloba amen bota memba ya musika balandaka biso memba balandaka parti na mesure ya kotalaka na telefone to na musika yikaka kampiko ozana mikakatano ozana mitumisana obanga te c'était auto victoire izali katikati na biso à travers loba à travers basali bazotia na losambo à travers nepi bobengaka basali batiaka bino na losambo boko se retrouver na kati ya malamu amen 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 bota amen tulinde yango na ezalaki po mutu ayeba miango bakoyangelo na quartier miango bakoyangelo na libota miango mutu yongo bako provoquer pe miango yango ni Christ abotamaki ya lukaki miango te me bayangela ke miango Libota amen. Amen. Por salasi bayangelo miango na batu balongo te. Mais soki miango ne mo mtoluki yango okozana difficulté. Ba combattre yo, ba bundisa yo na makambo yo bi mutuna makolote kola ko peso victoire. Kola ko longisa yo. Yoko kende kuluka makambo te ko ba bundisa yo le dolo bake. Nzamba so mona ngai te na majorité batu baleba. Nzamba yo keli ngai te, nzamba répondre ngai te, nzambe pona ni otiki ngai. Nzamba tika ka batu te. Mais mabende longola ka batu pene na nzamba. Amen bota. Amen. Nakata mabe nde mutazo ke musika nzamba. Nakata malamu nde mutazo posa na pene na nzamba. Sale fort, salamans, zala pene na tata, longo musika na yawo. Amen bota. Amen. Pene na yawo ndo yo ki près du peuple de Dieu. Na kosakolo boboto na yawo, na kosanjo la yawo. O butu nyos, butu moy, mutazo luka kosakolo boboto na ya
na yawe kozala te lelo eza mabe lobi malamu oteya azalaka bongo olela tokutelonga okangama non zalaka na fixe zalaka na elongi moko robinet moko ebimisaka 4 sortes ya couleur ya mai te mai bimaka pembe libota amen amen libota comment ya mutu lelo bisaleli malamu lobi ba réponse mabe lobi okangi elongi lobi kuno potani lobi kuno swani lobi kuno kotongana lobi kuno kosamba lobi kuno kotemoni non wana molimo na tata te molimo na tata ezali partout ozoniata bapalpe honneur to grâce po eza katikati na yo liloba na nzambe eye nango liloba ye kokangola biso liloba ye kolibere biso to reconnaître yawe tosalela yawe totosa yawe na bokeli mpe na boyebi nde tokose retrouve na royaume de cieux amen amen bota toli yango na mokuse to na molai na ntongo kosimba mpe kosalela yango mayebisi eza boye lobi eza vendredi tomona na masanjoli samedi tozali noditorat na salon motu nyonso monana ata na rato benda matiti libota amen ata ntango bandeko bazolongola matiti yo ozana ozokolongolaka pembeni eza malamu yaka kovandela kutu ata na salon olemba te yika mpiko na makambo ya nzambe soki olembi okomi na péché parce que yawe atalaka na ebandeli te ekolo atalaka na suka ndenge oza na mpiko wana na suka okozala na mpiko na suka okozala na molende na suka okoyeba nde koyika mpiko kozwa litomba sala efort makasi po ete ekolo ayeba nde kosala na mosuni kino na molimo amen sanza mpe yango ezosila na troisième dimanche nde tolobaki bato borépondre mpona sainte premier mot yango esili borépondre deuxième mot yango tozokota mpona sainte mpona mabongisi bomi kosala effort po makambo nyonso yeba nde kozala na kimia tomipesa na kati ya losambo po ete ekolo aka na kobatela biso amen libota soki tomipesi bongo nde yawe akozala na biso longo mpona mabongisi to mpona makoki mpona kocontribue tobaki bien makambo nyonso ya sainte totiango na kati ya contribution wana kobanga te moke nzambe akosala mpe kimia ekomonisama mpo makambo nyonso eleka na kimia amen bota mpona citation ya bafula ndenge tolobaki tokende kodefa mbongo ya bato nde toya kozwa bafula na comme si 390 tozala na volonté bayebalanda biso na mosika to bino bato ya pene bosala effort bomeka kosala mpe contribution bomeka kosunga mpo tokende topesa po citation ya bafle wana ezala réalise po kimia ezala na mosuki na molimo amen bandeko bapesi bafe parce que toyebani confiance eza wana na kati soki relation ezalaki te tolingaki tozwa te mais tobundana tosala effort tozala na volonté mpona makambo nyonso etambola na kimia papa aza kaka na mobembo aza kaka na tournoi tobundana parce que boye ya papa na kati na Congo ekopermettre mpo baaktivité nyonso ya sainte ezala liboso sala effort bundana sala effort monanaka sala effort lekaka lipamboli ekozala esengo mingi na nzela ya molimo amen etuna ndoto lisolo omonana baépidémie ezobeta badiare bapolo batension bahypertension bamort subite alors baaccident ezali komelori na kati ya mokili me biso tomipesa epa na tata po ete makambo nyonso etambola epa na tata bopesi na kimia pesa kimia na mosuki na molimo toli tokopemama awa eti na mboka na nalola esali na kati na libota batravaille na yango batambola na yango po ete kimia eyeba nde kozala ya bayeba nde kozala na mobango na kobanga malamu na yo yawe bayeba nde korespecte bato o kati na libota na yo bata mosusu bato bazobanga bato baza kotosa yo oro esengeli nde babanga yo batosa nde bato na mokili batambola na lwa na yo batambola na mokano na yo partout bakozala ezali nde liloba na nzambe partout bazali na mosika to na pene esika balandaka biso partout na bandeko zala na bango longo tamsango na boyengebene longo maladi mikakatano obi pasi na moko obi bwana na moko fungola bango nzela pesa kimia na mosuki na molimo tosengi bongo na komisionia aye tolobi amen boboto na tata ezala bato nyonso